Mais makambo abanda que ça ngoto bondo vana ndako bano mona déjà ba comportement moko ezaki étrange ou pas. Na mona na ndenge nini toza ki ne mais bon en fait pour mes zaki asa mona njil amona bandal ils a problème d'éducation amona kitambo te amona matongete non je suis pas d'accord avec toi non lemba na ba raisonner na ne ba papa na bon ne ba tout mona matonga au raisonner mona bandal kitambo au raisonner mais mona njil talaka ya moi si au raisonner ndeni hein njila mboka sika to mboka sika to bien mboka sika omoni kanda ils ont apporté kanda te ngana susula ngana makamna ba pona ngai ya na pona mututé. On a problème nanga Robert ngana 07 53 11 11 08 on a problème nanga ngana problème te na mutu mote comportement ni zaki ndeni nanda bukunanda parce que 8 ans tala so bisa affecté bo ka mo bino basi bo bandoki ya bino yo po anu kandoki ndo to so na ngam na sa makamne tout donc le nil n'a pas vérité un universitaire comme moi je sais pas comment l'amour est aveugle. Eh bah kapnaki amour est aveugle. J'étais aveugle à bakuna pour tout surtout. Na la ko linga yete. Na biso moninga na sabo. Na ba qualité na ngai. Na ko linga mwana na temena comprendre temena linga ye. Na va ne peut 10 ans. Une alphabet, elle sait pas écrire, c'est pas même cool. Je ba benga na camarade ne Corinne. Numéro Coco ba koma Corinne deni. Ngam fona bisende ba koma Corinne. Comment C O R I ennemi balé si macha e nga ngaye mona ma campagne bandal que linga mutaboye pendar ngaye la mu ya aveugle solo hein comment nga na linga mutaboye pina ke linga mutaboye na ke linga mutu na boy oke ndoki afina ngande yeyo olela mabe koko na olele gute olela parce que tu as comme un niveau de barré, moi tu as le danger. Il y a un moment où tu as pas. Je comprends ngati. Na moi ne likonda. Likonda. Koko yola. Tant on a bengi abi. Oh mais non arrête. Afi ana zemi ya 7 mois. Mutatie. Wana Miguel mutazo bisangai. Miguel wana ni camarade ya mobali ni Noël. Serge Kiakou. Noël Ebuta. Ye wana mutasalinga ba vanti ba petit mo kabo. Basalinga avanti na moi sinangai ajo wana nga deva mobali na ye na bakamana mobali ka yebi ngai te lo na kobomila ye yango wana lokwa wanga na ngai yango na koboma ye yango nga na tuni ngasko na tuni koko ba preuve si koton bazana mobali wana zana ndaku na yo to asa pa na ngai to zanga na ye donc asa to zanga ayaka pa na ngai akitela tena foi po so mukanda. 7 mois. C'est ma 7 mois. Bon, Olanda. Tant moi, ça a bien qu'il kiste. Quand maman m'a toyé, a bien la kiste. A obéla, kiste. Il faut me jouer film bail. Faut pas opérer. Yo, Olanda, sous ma gamani. De moi, on a zando quitté. Bananji. Oui, monsieur, vous avez la deuxième partie. Azando qui on peut tuer na robomae. On se fait tête. On a barré. Soki na pesa yo micro. Oyebisa ye combien d'années moi c'est na yo afi oyebisa ye likambo oyebisa na oboma yo na ko bare yo omote wana pena esopa donc omoni ngana kufite ngana kufila ba master boni na Paris yao obinga makambo ngana kutana ngo na kufila 4 master tono kutala bango ana salon oyo to kutala bango partout to na ba boîte tu connais la Belgique, tu connais partout, mais maman ça a tout bakufa. Donc moi ça se disait mais après moi na kufi, akufa ndeni. Ngam na baraki. Comment ça ndoki? Ndoki te? Oh, yo luki ngama kambuti. Ngando, ngam na sali ma solo pour moi na kufa. Na lo batna solo. Pe mtoke na place azati. Kuna ndeni. Tuna pwani. Ndoki ali à makilati. Mais bino chaque fait beaucoup ça makila. Chaque mois, on comprend dans moi. Comme basi baba ndoki peto anzo bananga kino yo na mobana nga vie okomsinga na suka soki yote mushwaza te mais OK oto no bananga ya ko sangai akina besoin na botisa ya jwa mwana ajwa na bimsi bambungwa
Bienvenue sur cleboa.com, votre site d'information. Bisous tous à juste pour vous informer. Là, je dis déjà un merci, un grand merci na Bino Batunyon so Bolingaka Biso na Cleboa. Merci na de la nation, l'homme invisible. Merci na Sims Biso na Lyon, na route de Vienne wana. Merci encore na Papi les Rois carte illimitée formule Souka. Tona samno ke nongai nazalaka mwana yangaba nakosaka te. On a le bin mona mingi lik makanaki. JB service na reine, JB service na reine Douve-Moweni. Hein? Toza na Strasbourg Saint-Denis, je crois pour mon qui je crois pour mon a déjà. Toza pa ya na salon ya Chai Tambwe, la Médor, je crois y en a pour monier déjà. Et suis pas celle Nazana Gisèle Wumba Diamant Noir. Na yende tozo me kakosolo ma solo parce que ma solo est très important. Je crois que vous comprendre pourquoi tozali awalelo. Alors, na kokanga penza ma solo te na zo pesa Gisèle Wumba Diamant Noir yepe afongola ma solo après tokota ma solo na tona ndeko moko lelo vraiment photo solo Gisèle. Merci chers amis lelo tozana papi gene kande boyebi biso na cleboa.com toye lelo kutana moko au papier lobi vraiment ezali kamo ya pasi pe ya mawa pe ya somo mais bino moko bolanda boyoka suite et bon comprendre biso travail boye tout travail boye ndene bino na Gisèle Wumba Diamant Noir na yende to sala to soma solo oyo Didier Nta ya nga Didier Nta benda pena télévision parce que tento banda pena siko ma solo hein ya nga Didier Nta mboshi li passa hein na reine boshi li passa na reine babenga les bourgeois papa Sangolini na sangote vous allez bien bon je suis pas bien. Bon, c'est présenté d'abord votre Hollande Bisso. Oh, ouais, je me prononce mon nom de Koko Katondi. Bon, en fait, moi j'habite à Paris, à Saint-Boulevard, Strasbourg. Je suis ici à Château d'Eau. Toke Malé Malembe. Au PC Kombo Nan. C'est Koko Katondi. Koko Katondi, je crois, Batebele Peboyebi déjà. Voilà. Koko Sikoyo, Makambo yo Tosolaki, Oyo Bengelaki Bisso. Et ça Makambo ya Passi. Betep sono li solo. Parce que votre ballon d'abus d'abord les solons et zanonini ou adultère. Donc j'ai épousé une femme na bali moi aussi dans arana mais na sukarango ake choisir milibanda mais moi ça mariage moi nanjil o likambuya somo pe ya pasi pe ya mawa hein moi nanjil ki bentele on a ki bentele na bali le 30 décembre 2006, on a Paris, Batou Baébi, pour on a Paris. À Balié, mais le 15 juin 2016, on a Zemi, il y a 7 mois à Moutoumousous. Mais moi aussi, Coco, pardon, tout ce que bien, tu bandim balamogo. Beaucoup de temps, moi aussi, na wana ndengeni, oyo balaki mbalamogo bali, après ma mona soya, beaucoup de temps, moi aussi, on dit. Bon, en fait, tout le temps, en 2006, ils ont un salon à Alpha Ngungu, na Ogi di Bayaka. Na Château d'Eau Alpha Ngungu Ogi di Bayaka ba associé sala salon na bango ngana koti na moni mona moi sa telemi ba ki na camarade na sala rasu kuna tilelo comme ne Mireille ba o solula na moni mona bien na ko linga epeke un jour comme maman ya bana nanga na lingi mwana ngo na lingi ye apesi nga numéro na inga pe na pesi numéro na ngai après 3 jours to benga ni to kutani na quick ya garde ya quick ya garde du nord wana nini na 2006 to kutani to sololi habite nga pena sipero bala ngai na bi premier ate après 2 jours ayi na ndaku na ngai amoni ngai akomo fokusenga ke na koma lettre na bala ye abandi ko fokusenga foko maka lettre bala ngai yo mobile na nga vie bon yo mo utalaka mwasi abina ke mamane Marie akufa o aboko la kia na ndako mama na yete afosini mama ya mwasa papa na bango na poto abota bana balé kinemi balé charmante na belle biche abisinga bongo bo ba moni sake passe na ndako bala ngai zabe wa mobala fi na ngai bona yoka ke mawa abina ko ma lettre papa na bango na koma ki lettre tant na komi lettre na komi lettre
papa na bango répondre ngai hein papa na bango répondre ngai lettre non ça lettre papa bango répondre ngai na sana ngo awa na sana biloko tout awa jana laksa lettre papa a répondre ngai okope kotanga ngo non non dans la lettre papa répondre ngai ngoyo répondre ngai okotela pe papa na mo ta répondre ngai à mon fils koko katon donc c'est papa et moi si nanga imtu ya ex nanga moi c'était mais ya ex à l'étation hein de monsieur Koko Katundi donc bonjour papa sur un peu les frères hein Jean-Pierre hein Kumbela papa na bango à répondre ngai tuna que non papa lettre que papa en wana à répondre ngai que d'accord soko ya ka les 30 de Koko na bien pardon to que non malema je disais non pesa yo atona Koko question moko rapide avant to les cas Koko, c'est comme moi si à côté na yo, maman ça mucho pression yo balaye. Si ko yo l'on est convaincu que kasi yo ke bala moi si aussi. Mais abi ba moun se passe nanda ko wana. Abi yo bala ke pona mawa. Mawa na ye yango na bala ki. Yo bete ba bala moi si pona mawa. Moi bala moi si pona mawa. Na yeba kité. Na mu na biso fekte na yeba yango te. Na so pa na ko prendre yango le londe. Aso bana ke mama na nga kufa kuna ba moun sa nga passe nanda ko wana bala ngai. Ça peut na commis lettre na commis lettre na 2 mois pamba na commis lettre na histoire frère na ko c'était histoire frère mama na ngana mama tuna ba ya lukute zate ponga za na ba preuve na ngatu na commis lettre tant na commis lettre voilà après combien de jours temps beaucoup temps après combien de jours de ko ça lettre il y a dit 3 jours on comprend na commis lettre ay ko ya mugomushi na uta musala yebo abalo chauffer ngaka commis lettre na comment on a commis lettre. Moi j'ai fait les études. Beaucoup ça fait combien de temps pour accompagner il y a 3 jours passés. Na ligne le après 3 jours comme il y a azula na na komaga lettre na komaga lettre na balaye. Na jupe na sanini bon la biki après moi no peut peut place azali ya bien té. Bon après de quoi ça il y en a ko fanda il y a sofa na ville Saint-Georges, va na ville Saint-Georges. Yé maman na bango papa na bango na balé qui balé charmante na belle biche. Na jupe na commune na lettre bien. Ton père naza na poto papa naza mona poto makendari sasa yaka. Apna mona poto akala ba père mon ba papa moko malamu. Papa ne papa mo malamu. Pour la fête auto cela mariage papa na akipa à 100% na ko sarate. Akipa à 100% abi mon fils. Somba bilamba moi sinala. Lettre o eza lettre awa. Lettre awa papa na mta komi. Awa na poto adimi ngai. Deuxième omoni wana ya lisiko papa kolutu yaya papa na ye ya kisasa tini na somba biloko wana bima sikoyo voilà au commis lettre na commis lettre tant on a passé lettre ngona uti musana na ekuta olamba abana o sela nga clé na sele clé na ekuta olamba boye oh donc yo de yo so say ba clé na jumbo na kimisi au PC de confiance na suda PC confiance mais na zo na kila mbongo mo be na kata pale ba dollar ba euro ba dollar ya ba 19000 te dollar ya ki ba 10000 mais euro ya ba 19000 euros na jumbongo na kim stake bo pa leki na sela katondi mama Karine asamba na malamu leki na propre mobali Patrick bisina na zwa mbongo na bisela zwa mbongo na mona momio na ebe na nute ako ibanga mbongo te mbongo na mona passe mais wana no sai lettre te na komi lettre lelo na pesier akiaka na lettre na jupe mbongo lobi na ngona ke pesa pa leki na nga abombi na bi leki na ngai bomba mbongo mais chaque fois moi na foto 100 euros par mois loko bomba mbongo ebele wana petite sœur na bino koko na ndimi yango yo ya na ngai na osolo mabete na mbongo na yo mais chaque fin du mois pesa nga 100 euros po batu bayi batikina na mbongo na yo leki na pa zo bomba mbongo na nga kitoko to fa na biso pe bien après 2 mois comme un mariage photo bal na mois de décembre donc bolinga d'abord na moni yaki novembre donc décembre comme mama libala libala mbala moko do momi moko ndoki atinga ne reg mo abeninga 10 ans na poto 10 ans na ngeke ka bongo na poto abeninga 10 ans andoki momi wana azandoki na ba mnoka azandoki voilà donc famille na ye maman na ye afosine leki na ye charmante la bébé ça ka azandoki na ndima bango te mais lelo nga ko na ndimika andoki pour mama salinga ya bandi o bandoki basala ba si azan na na biki na pesa mo OK Gisèle Zoa toi non Koko question parce que toi mais
Coco, pardon, na seki teme, na seki, na pasi, parce que vraiment, ma question est qu'il y a belé, non, il va te placer na banda. Na tuna Coco, yoti aux 8 mois si, 3 jours na ndaku. Bon, on va ndaku, moi comme ba mo bosali marié, beaucoup na niveau mariage to, abando qui est pas na bango et puis azuzunga. Pas na bango. Ayaka pa na nga, mais kimi classe, andoko tanga, aotanga na école mo so ba pressing. So mutanga otanga ayebi ko komate ayebi ko kotanga te in analphabète elle ne sait pas écrire et lire ngam na ça makamne tout donc le nil n'a pas vérité un universitaire comme moi je sais pas comment l'amour est aveugle et baba kapna ke amour est aveugle j'étais aveugle à bakutunyo surtout na ko linga yete na biso moninga na sabo na ba qualité na ngai na ko linga mwana na temena comprendre temena linga ye na va ne peut 10 ans une alphabète elle sait pas écrire c'est pas même so ba benga na camarade ne Corinne numéro Coco ba koma Corinne deni ngam fona besende ba koma Corinne comment c'est O R I N mi balé si macha e. D'accord, Coco, toi qui es mal. Zela. Zela, toi qui es malembe, Coco, pour tout. Tout le monde qui a la kanda. Mais voilà, Coco, on a Zela. On a tout le malembe. Est-ce que tu peux me laisser poser ma question? Merci. On a tout ni boy, Coco. Moi, si. Vous voyez 10 ans, donc ce n'est pas que fille bouille mon corps le côté là parce que beaucoup de niveau de mariage il y a on a toute une question après 2 mois de mariage cela veut dire azaki moi oyo c'est pela qui vraiment pour la moi maman là je te dis faut que tu rectifies des choses na linga qui pour na bala été na obikane au monde en direct tout ça là ba idée on a comment afiona bon na ozane ka 6 mois ici na tout ça biso mibali to ça bon moi mibali tout ba le kakabo akomona moi si abikete ye na ozane ka 2 mois ye 3 ans ye une année mais yep na za pona libala mama bana ye wana isa bon biso mibali na biso no vérité biso mibali za bon ngala mobali ngana linga ki ye pose à moi sinanga vite yende à s'accrocher pas na ngai ke na bala ye siko yebete babala pe une fois ne babala une fois mais que maman na ya kufa maman Marie akufa donc bala pour la mawa na bala ke na pour na abiki place na vendre pas na biso balinganga te maman Fosine papa so linganga te bandeko balinganga te joie ngai ça la bien taka moi ça sur le lot à la roche chaque jour nyoso ni zaika na 2 mois wana bosali aso ça makamutu wana ngape na tana bi peut-être MCP moi sinanga vie ye OK na balin na jundoki na tena ndako. Ok, Papi Gen. Coco, omoni bato balanda biso baza mayele tam sur le kabiso parce que biso to na terrain to beta balle ba joueur ba mona penda te. Motango lo baké yo balaki mwasi. Après 2 mois au bali des jeunes dimi ko balaki pona mawa. Siko libala na bokendeki. Na kati libala ezaki ndenge bo botaki pe mona. Oui, to bota mona moko promedi, promise de Dieu. Moi c'est mobali mona. Ah mobali. Poto bota mona ezaki ndenge. Na ju mwasi. To ek mariage sili na tongo non ba ko tikila mwasi na ndako. To ta koti na ndako to lali. To fa na mwasi. Mwasi ko mbisa ke opana. Avant to ke non wana pardon. Ko bota wi bota ki. Parce que to ke bongo libala les gars ndenge nini osenga batindelo facture tout batindelo nga te facture et qui après na ndeni bon ngai na normalement na linga ke pona libala te nga ça la fiançailles yango mona enveloppe na ba comment fiançailles musiko bango moko na famille na babité la fiançailles ça na mariage na bomba et bloc PC bena ba voile pesali ba bloc ça coûte belé na parler ba preuve. So je comme tu as un problème, yangoana. Jouons bien. Bon, babité, ils ont la marié, tout ça, on a la mariage, des familles coûtent tout ça, on a qui nous dit, des familles vanda, famille n'a pas chez Joloba, famille pas Joloba. Tu vanda au l'accès au bal, au pesa bac, na chabak, mais ça mon bal no masanga. Ma comme tout il est canon bien. Na jope moi c'est un enda kwe ou. Zolan, na jupe na moi c'est un enda kwe. Basenga combien na mbongo libala? Basenga nga 1500 €. Nga la benda bokino na ngongo nga na sana na la te bozi na mom ko ba vérité bozi la fono na biloko tumba la moko
d'accord d'accord mais le to sala ngoni neti mariage mais on a biloko sima on va bisa ngwana na ko c'est le monter non ba na vérité des familles kutani tout seul makambo tout mari to bina papa na bango kangana liputa zo bina banzima batana ouais pe sala sal na kamba bi ba sala kamba wana mais na kamba mamelika na kamba bango sa ba tutu pagi ba yaka na fête yango 1000 personnes ba na fête on a loba ya makambo lukutate mende bana njili ma trop bana njili bo respecter pe ba papa na binoti hein faut rester à père na bino pas no bana éducation bino bonne éducation te pour mona nini ba pena ba ka poto avant tina de ba poto bino matira bino ba mère sur ma mère appelle ça bino éducation te c'est bino éducation te comment yo muto va ne 10 ans que c'est les makamba bo ngana kufa yo ko ngana kufa Coco toki malé malembe Coco toki malé malembe omoni voilà après au discuter facture au bali moi sinayo sikoyo tant bobota ki mwana bo et combien de niveau bota na ye ça dit combien moi sinayo penza OK na bali moi sa bota kate stérile na bali stérile ba aussi quand na Paris on a 10e ngana mon na 10e château d'eau une année 2006 moi sa botité 2007 moi sa botité ba comment c'est kangao na bini me ayonde ni yaso banaki ngana botaka yande yo ngabi ngai bo toke pa munganga toke pa docteur na après fona ku na ngote fa na ngo bongo sekati docteur habit parce que examen nga basali nga ba spermogramme ba sali makambo 4 basi ba yo trouver nga na sala nga bien kitoko ba bi yonde oko bota te po bota fo konda moye ba bangi po abota fo akonda ba bi ko fo akonda ba bi ke okom na 150 kg. Donc, ok, chez Bango, on lia bien te, et puis ça n'a pas la bango balia bien te. Ah, on a potabé que Bango ya kuna que lia bimi a na biloko, lek lepe à moi ça bimi, balé faut ba na biloko balia kananda. Alors puis ça m'a kama bongo. Hein? Que sur RP nanga na OPC 300 € pour ça la souki. Argent de poche, 200 € pour asoma biloko rouler ngana ito na mwana te. Ngana futi ndako. Na osala demi sala na ozwa mbongo, talebele ayebi, azana ayebi. Dans la démission, on a un bon petit 4 000 €, on a 4 000 €. Par mois, on a un bon maillot, et à aucun mois. Si vous avez un soir, on a un bon maillot, c'est l'effectif. Soit je suis un bon mot, à salaté, à 10 ans, tu fais à salaté. Ça n'est 10 ans. Tu sais, 10 ans, à éviter de faire un salaté, à faire un canada, qu'on a à payer 300 €, il y a argent de poche. À Boti. Pour Bota, si vous faites 4 estomac. Donc, gynécologue, il faut pas 4 estomac, il faut pas 4 estomac. C'est ma beauté. Après 2 mois, pas ma juge. Bakate estomac lelo. Après 2 mois, il a quitté à Konimouké à juge. À beauté. À beauté en 2014. Vous voyez, on est bien. Mukanda n'est aussi battant sur Mukanda. Oh, t'es na Nantes, mais Mukanda peut s'attourer. N'a qu'à tiki na foyer mon Nantes. Donc, à Kenda na foyer, à son pas na. Donc, à Kenda peut qu'on a jupe dans mon Nantes. De Taka Moutouzon à Paris, au Kenda Nantes, au Jouakaï. Donc, ingaki makasi bambongo talaza ndoki ya bandoki basaka bongo bananji bandoki bananji la basi mais bango le surtout te super bien basana bananji le soit bien bien bala basi su babala baza bien ngape na mona ba masa su babala bananji la basana bango bien ba respecter pe basana na bango mais o ngana na kuta na famille bandoki ngana kama tibu fandi 10 ans na mwasi yango 8 ans, mais yobi obi na biso 10 ans. 8 ans bota été. Voilà. Donc j'espère que azaki moi sino obande kolinga, ce n'est pas pour na kanda les lozo bake non olinga ki obalete. Zalaki moi sina ngai ona ndo kolinga. Mais makambo asali na comprendre kaki moi sina ngate. Mais makambo abandaki osala ngo to bondo vana ndako. Bano mona déjà ba comportement moko ezaki étrange ou pas. Na mona e na ndenge nini. Tozaki ne mais bon en fait pour mes zaki asa mona njil. Asa mwana njil. Amona bandal. Ils ont problème d'éducation. Amona kitambo te, amona matongete. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Il faut pas la lemba na ba raisonner na ne ba papa na bon, ne ba tout. Mona matonga raisonner. Mona bandal kitambo raisonner. Mais mwana njil talaka ya moi si. A raisonner ndeni. Hein? Njil mboka sika, to mboka sika. To bien mboka sika, mboka sika. Omoni kanda ils ont emporté eux-mêmes. Kanda te, ngana susula, ngana makamna ba besa pona ngai ya na ba pona mutute. On a un problème dans Robert 07 53 11 11 08. On a un problème dans Ngai. On a un problème té. Na mutu mote.
comportement ezalaki ndeni na ndako bokunanda parce que 8 ntango ans obala mpo 8 ans tala kokana so biso bafekte bokamwa obi bino basi boa bandoki ya bino yo mpo bandonoka ndoki nde toswana tona mpo wani Poni. ndoki aliaka makila te mais bino chaque fois bomisaka makila Ah, d'accord. chaque mois ocomprendre yango okomi basi ba bandoki mpe so azobananga ke no yo na mobali nanga vie okomisinga na suka soki yo te mosu aza te mais ok otwana obana ngai akosa ngai aki na besoin nini nabotisa ye azwa mwana azwa nabimisi bambongwa azwa mokanda nsima asala nini azwa zemi asanga makambo asali wana motu mo mabe makasi nini oyo asali boye oyo toolobela lelo mpo totourne mais eloko makasi oyo asali wana eza nini akizwa simi libanda yo kondimaka obimisi bambongo ta moi je gagne bien moni naza bomu kandi na position nga azala bien na poto eza pasi mais nga azala nanga bien bato babaka pasi bato poto ya nango pasi mais nga azala bien na poto nga amonaka te osoki nini osoki mais nga azala bien nazala funa bien na poto mais sikoyo oza na mwasi nsima esalake obimisi bambongo no o te babien fona kozwa mokanda dans 3 jours faut pesa nga mbongo babiki na kota na visa te faut pesa nga 900 euros mama nabimisi 900 euros napesi pesi mbongo lelo après 2 jours o te babiki faut bakisa so mbongo mo 600 ode na 1500 napesi o yaka bapesa nga mokanda lo wana kaka na mois de juin octobre na mois de juin 2016 na ba o makambo 2016 de mois de juin na mois moko 10 ans déjà. 10 ans. Et coquille déjà. Tu parles le 30 décembre 2006. Donc, le 30 décembre 2016, tu as 10 ans. Ok, 2016. Tu as 2016, tu as le mois de juin. Tu as le mois de juin. Où il y a un peu de temps, mukanda lelo talakana. Na bisi bambongo na ngebele pa ndoki. À part ça, sur le chemin, so mbongo suku to amelinga na ngongo. Ya wana obomela esiko na obale. Elle a lobby yoka, pardon. On comprend wana obomela pour ala ayebike ndeza na relation te pour azala bambongo na ngai. Bambongo azala ngwana. Ya mona kotika te alima. Odimambo alima. Yo siko question to tuni yo ya mo répondre. Et bandeki nini okangaki nini? Voilà. Pour yo découvrir le gazan de kitango. Yo ka osoli question bien. Ya bien. Moi na siko na mois d'avril anniversaire à moi. Obotama le 27 avril si j'ai une bonne mémoire. Ya kato fêter anniversaire moi ba na bengi ayi awa moi sinanga na bala tozaka tosalaka tout na amour on comprend là pour moi sina bali na zakana na obangene le moté automatique fino na Nantes to vanda to sumi moi na ba basket bani to lia na McDo to lia na McDo siko ile on est le cas na McDo moi na ngai moi na muke on a na 2h30 a je portable otindika parce qu'on a compris mais moi na otindika portable pour na nini yeko tukidi ba jouer la gagolia peut-être que na jouer portable na baka on a tient na poche donc yo yibi portable na portable moi na ko portable na C ana de portable ya munene to comme système ya munene ya muke moi na ko isi ya muke so ele ko na C na mais moi no comment otindika portable la moi na portable na tient na poche elle te sikolia oh to balo kitabo na bosse portable no joie ayebi maman lo ba era solo na ko sa te na zonga na bia comprendre na juste portable na bono zo ba numéro o ba benga ki appel to benga maki na zo cet numéro na ba cet numéro na zu na je mobile o a tie zema na 7 mois neto zana ana zema 7 mois ozolanda ana zema 7 mois neto zawana na je mobile comme ne Noël na je pe masa ne Miguel na je ba comme belé na ba numéro de bango so en sipe osola na mo ka to mo kende bo abenga masa ni momosi o te emsu kokoro benga bino papa pour medina biteke ba mobali na yo ndoki andoki fiona zela avant na zongi sa micro papa pi gen potuna na place wana o expliquer ngombango tango yo moni biloko na McDo ezaki premier pour ozwa téléphone à moi si okoma ko contrôler cela veut dire qu'il y avait quelque chose déjà avant na moni yesiko côté zo beta na bine ko sana zemi abina ke na zemi te. 7 mois. Moi, si on a tesé 7 mois. Bon temps, Eve kosaki Adam, aliambuma. Est-ce Adam ayebaki ba Coco, ma question est que bemé na zungi papier. Ça papier aliambuma. Adam aliambuma ndeni. Mais Coco. Adam aliambuma ndeni. Po ba kosaki na moi site. Yeso kosanga ya banaki
chaque fois abanaka ki ono nazana kiste fuba opérer nga otika na mwana na kiste donc nga na mutu na nga nebika ke moi sitanga saka na kiste nebika ka saka na kiste ba opérer et ça la mutu passe na nzambe ba kiste wa compagnie ki hôpital peke compagnie ndenge nini moi ça biki azana kiste mama yo ero bino na kiste koko moi sino ndako azam moi sina mais moi sina ngai OK tala mo bino basi ero zo préparer kuna yo e ko simba mobala ko timba te na suka nde mobala ko sutuka to sutuka na suka nana nga moko te mi pe ba mona makambo na ba parler mais na lika ke na Congo na comité congolaise ba ke basi na poto hein ba commune mo ya pamba faut ça ba maele ba bon ba to belé nga na kufa na kufite ponza malingite na ça 17 jours na lia raté hein yoko ça 17 jours l'été mais parce que ça moi sino souci na ya souci ya mwana nanu na ataki mwana nga na omoni sondeni na mwana ke mwana na ngai yena no kutute na yena no te na mwa siko mwana mwana o ngai mwana o ngai. Merci Gisèle Wumba. To vanta mo ba staff na bisomo muke mingi ndena ba gi chai tambo DJ Geneva Musique Geneva Musique yo fo zalaka mais sikoyo Koko Katondi tangu o remarquer loko wana est-ce que yo bende ni kazana zema 7 mois tout yo bende à partir ya numéro na Joaquin mais moi comme Miguel benga Miguel wana bo abinanga yo nani ngabinanga Koko mobali ya Afi Alpha Chibango comme les Alpha comme c'est comme Afi comme les Alpha mais ngana comme c'est comme Afi Chibango aza mukongo bazwa comme balu balata bikama kama poto ndezala mbala moko tant na bengi abi mais non arrête Afi ana zemi ya 7 mois mutatie wana Miguel mutazo bisangai Miguel wana ni camarade ya mobali ni Noël Serge Kiakou Noël Ebuta ye wana mutasali nga ba vanti ba petit mo kabo basali nga vanti na mwasi na ngai mais na ngo amos na te pona ngo pena na mwasi na ngai amusu na joa ki déjà akumi ex Miguel na te mais Afi ana zemi ya 7 mois mutabi marane camarade na ngai Noël abi mais moi na bala na abi c'est vrai te yoka kata masolo ba ko ya awa yena mobali na ye na 15h eza bien ngana ko bengo na 15h na ko pesa yo bo so yo na ye maman wala wapi wala bazana na na Paris ba na Nantes so nga so ba benga na 15h papa ba benga na 15h na monde ona bino ngai go na otokutana ba ka mo fa na kufa mais so ntsema lingo to kufa no kate na 15 na vanda pinza bona bima na château d'eau awa na yebo awa na kweka ko oyo mondika ko château d'eau métro comme na sima kota monopied téléphone ngelela Viber na jamba bo garçon Miguel abenga bi Koko tout justement tozana moi sino Afi awa Afi azo téléphone na yebi yo ko mo sima mayo bananga na yebi o te o sentanga o kimangai ngai obi kutu mwana na yo te omona mwana te obala ngai te papa na biso yebi te tama mwana na zo yebisa ngai c'est faux mais yo za ba preuve que bobala na uti 2 jours na uto sala kuna na Nantes 2 jours na uto sala na lelo na uto sala ne lelo après 2 jours na à Paris azo wana nga devant mobali na ye na bakamana mobali ka yebi ngai te yo lo na bomila ye yango wana lokwa wanga na ngai yo na boma ye yango nga na tuni ngasko na tuni Koko ba preuve vite na besoin de yefa kufa zela na otikolo banabi ba preuve yo za nango ke bobala na kezani ti exemple lo nyo za nango ozo la ke yo bobala na mwa mosi ono so mon ndimika te na non mais nga na ndimi mais na lobi parce que alobi yango pa bato tango ya lobi bongo po mobali na za iko na so wanga na ngai nga habite bon zela kasi loko abi ya wanga ninga na bala ete na mona mona te na ko la no portable oyo mkomona botama tala photo na kanga kango photo mwana omoni wala nini mkomona botamaka photo mwana ngwana siko na ba photo utamwana bele chuto na ordinateur na laksa bino mkomona botama na salaki wana siko to bazana mobali wana zana ndaku na yo to asa pa na ngai to zanga na ye donc asa to zanga ayaka pa na ngai akitela tina foi pas so mukandati akendaka azonga pa na to zanga na ye to salaka nyo surtout moi c'est un bal basalaka mais ye akina osasu libanda makamuna ye pour balanji 7 mois c'est ma 7 mois bon Landa tant moi ça bino ki ana kiste okangi maman matoya
Abia na kiste. Aobela kiste libume jo fimba e. Faut pas opérer. Yo landa suma kama nini? Abuki yo déjà. Abuka kinga parti à kiste. Tanga beti nga kiste. Hein? Na bigi sika na kiste ko libume jo fimba. Na bini oh. Mais moi na to botel biso pomedi. Libume fimba ka boiti. O te sheki na kiste ya solo ko katsa mabeti. Mais sur la télé ko to yo na zemi. Shiko shuto fana ibo. Aotala nga na songa biso. Azubanga. Masu monde ya ko bimateka. Ce que yo mec so ki zemi c'est que zemi na yo. Ngando solo bat. Na bini kwa na zemi. Oh, yoka. Oh, na zemi. Ah, zemi. Ya combien un mois. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, toi, mois de janvier, février. Février 2016. Tu comme na mars, n'habite. Ce qui c'est mon nga tout on a na système aden, na mon clarté. Oh, na zemi te. Ok. Ngande na kenda na sa makamu na ye, moi c'est na ngai, mutu musupa ka sa makamu. Ngande na sala ka makamu na ye, mutu musupa sa makamu. Te mona na zando kité. Oui, monsieur, vous avez la deuxième partie. Azando qui on peut tuana na go bomaye. On se fait tete ngana obare. Avant la zone c'est papi gen nabi Coco. Mon to so Coco. Bon mon en bleu peut-être bino boza baté. Mais na bako ngai na go bare petiona. Pour petiona ma sali nga basala mobali bongo te. Je sais. Mais ngana tuni Coco. Oui boko mate botanga to sala ngai Coco na lobi boy. Yo siko ozana copine mususte parce que kanda modèle ozana moi na sala moi si na ngade na moi si mais aujourd'hui moi si on a moi ça poser à l'équipe petit on a faux ndoki non en jin mais otala kaka petit o mama sali donc yete lequel yo siko ako likanga bongo te ngana mona mikiliti ayekutanga na mikile sanga ba bêtise oyekutanga na poto sanga bêtise oh Coco, tout le monde chité na biso parce que émission yo, je crois et gros biso banda l'outil lobby pour m'embêter belé na 10 ans wana m'embêter belé mais Coco soki na pesa yo micro oyebisa ye combien d'années moi c'est na yo afi oyebisa ye likambo moko oyebisi na oboma yo na ko bare yo omote wana pena esopa donc omoni nga na kufite nga na kufila ba master boni na Paris yao obinga makambo nga na kutana ngo na kufila 4 master to ndo kutana bango ana salon oyo to kutana bango partout to na bango ba boîte to na ba Belgique to na partout mais ba master amisa to bakufa Coco bitire omoni ba ndeba tabiso mama meka no bare ya na obomai te sikoyo yoka abenga ngai na ketala mwana na mbade de ko 8 mois habite pona lingo tala mwana te so ke mwana na olembisa na big sai pona big c'était faux mais chef ça la grave na bomaki mwana ngo akufaki yo ogani bomina akufaki le 25 pour nous boke ni mbangu bosa ni tampo mambo 10 ans donc mwana ngo akufaki donc moi ça zoki zemi après mwana ngo akufi akufende ngamna baraki combien son ndoki te yo luki kama kambuti ngando ngamna sali ma solo pour mwana na akufa na lo babna soluti pe mtu okena place azati pour mwana na kota kuna nini kuna ndeni akakota kuna te wana ngimosi na ngati akakota kuna ndeni fale ya sa ngati na lo ba papa na bango boke mwana ana papa na bango ayibi po mama na bango pa benga ngabi makambo lo baki ekokisa mi obe mwana fa kufa mwana pa kufi na bana peng na bango ke moni mwana ana place akoti yanda kunete so sa mwana nga kutambula so sa ngati akufa le 25 août 2016 mwana nga kufana kata libuma boko bima babenga suka nga pona makampo mwana nga bima Coco to vandi bena boyebu combien d'années afi abengi ndoki ay botanga boli bisa pardon tande la joie kai salite tande la joie ki nga ngaye mwana ma campagne bandal ke olinga mutaboye penza ngaye la mu ya aveugle solo comment ngana kelinga mutaboy pina kelinga mutaboy na kelinga mutuna boy oke nendoki ndoki afina ngande yeyo olela mabe ya Coco na olele gute olela parce que tu es comme un niveau maintenant no barré moi te olela danger qui on est sur la bien sopa yo comprendre ngati na mwana likonda te likonda Coco yo lugala yo kana mo ona juste ko aleki na makamutu siko tongo betelaka ozu sikoyo masolo masolo ngo sila bitara sheginanga abana na sheginanga yo wa mutoko okuvivena ndeka na mona ka ki aibo komate yo kineti ba ndenge no kizwa moi c'est beau komate bo tanga te na bina ye bakite na monika moi si
OK ndina kati ni azani moi cité mais na 10 ans on a quand même moi si na quand même et puis au balaki to moni français solo bana ngamna l'action ana lo bani français té au français solo bana ngamna l'action à chaque fois à gafane ka ngamna te balo ba boté ba para biser té c'est abusé donc on dit c'est dans expliquer pour na ki maramutu baba boy non dis pas comme ça dans expliquer pour na ti ayeko comme alobango abenga nga c'est de neta benga ça fait 2 mois passés solo na komi na bom tout salinga na koma boya donc mo ba na français wana nanda ku ya mobali mususu ndako ne au moins place avandi lelo ba pese ndako na pona ngam na pesa bambongo sone to sola bo bazana jo bana Joana kenda Jo pa mona Paris yoko souhaiter ma bonne chance te na obari ba omi baleko na munduki yo pe Jo pe na obari na ngai na oleka na ngai Pardon, Coco. Coco. Na oleka na bango na bon bango mais obite na sommet munduki bien ngote OK ngote non que mes amis te Coco ya bien ta Coco na bango te ba so bata teti bazali ya bata teti mais Coco mena mona ni belenge ta bon bata teti ominga la pétion na danger na ko lela ete faux petit yo obi na ko lela petit on attend le Mais Coco, nga question ngeza quelque part tu trouves pas qu'ils ont respecté mutu ozana été parce que eza moi si bozakine bokabwani asali tokabwani te asali adite yake osala kindumba voilà ayo José mina ekuna tokabwani te kokabwani zande nini na abine c'est fini to pas c'est fini te oh moi tozana o comprendre te tozana lelo na sel makamno tout lelo osumukanda après 2 jours bazo bisana ke ozana zemi ya 7 mois ya mutu mususu na tout on dit mango wanga ninga mbamoko donc pour comprendre ça ibongo awanga na mbala moko yango nga alobi quelque part eloko moko bando lekate en tribunaux mais yo bande ko comprendre te moi petona bon abeta ngoga petona na obale jour na le 30 na balaki le 30 décembre d'accord le 27 na jour invitation na ki pesa pana ni passer na Olive avant na blâme na Bourget maman na Dani na ki pesa bo na pesa invitation binanga oh mais moi na moi choix ki lobi na mobile ni awa mais tiel ka ke jito balana na bi Marisa sauté abi mais Coco na wana fête na yo mutozo bala aki na mobile na ndako na ngai mobile ne ali camarade ngleki na nga lui mobile ne comme GG et pesa nga libo mwana bi d'accord que shuko na shuso mariage okende shiko mwana nga sene ani numba bali quand même malgré ça na boyi leki na ya moi sina ba famille na ba bondelinga o te papa eleki le 27 d'accord le 28 toba le 28 et très des jours na tongo na ke musana na métro Château d'Eau ngava na Château d'Eau na bunda grand bitumba mobali mo shwa la ndiebo o te yo so bala mo na tongo taka na hiver donc eba o chonga bali quand même ba bondelinga tina ba papa na ba benga nga ba bina ke o te mon fils garçon to kangise ba banga blo mo bon eleki tu comprends entre temps ye mon peu ba bondelinga ka eleki na tanda bon fiango ka bon tinate le quoi o bali ndemba problème après 10 ans na yomona OK chona ki mayele hein master mo ebisanga biki apecho bwaka ifana bwaka kamba amoko ya bon asenga ba pardon te ko tika ngai siko garçon ba botine yeka o ba bunda te o musu azandumba na balaki ndumba pour comprendre siko na balaki pit bien sikoyo ye aza mwasi ya liboso oyo yo lingaki na vie to na basi na ngai bien kutu koleka na ba basi so tani ba fesi la pena bango bon tout ça peut-être voyage ndi tout ça na ngana epoto bango moi bango ba ikona sima après ba 5 10 ans hein ngana côté de la famille non ba to fana benga bango mais obika poto ndexa siko ye moi ba mamu to kutana nango singa temba mo benga moi si faut yo mo oppositionner quoi ya bongo sikoyo Coco conseil ni européen bato balanda biso partout na mokili o bayoki moi lisolo malgré tout betiango parce que c'est belé 10 ans wana sikoyo conseil ni européen bana mibali o tamso kutana moi si après 2 3 4 5 mois moi ça nous précipiter à moitié pression abala yo européen mon conseil te lo na obaka ke so okutana moi si bano malibala a fo momi a mon intérêt na ye a mon intérêt peut-être soit à la mukanda te je sais pas quoi ça la mukanda mais on a que yo ko tana parler pour foutre parler bon moi si o we la libala a moi cité faut boye bana yo ko mona que le moi si le 2 mois talet ngai a rouler ngai basi oyo siko na ngongo oyo ba na mibali oyo bazo linga ba bala na mikolo oyo faut boye bana boza apprécier te mona comité congolaise
na communauté congolaise ba makamwa beleza mabeya so bozo baté basi mi bazala bazo mona ka ba intérêt na bango yé na famille na ye so bokanga ya so mbongo tinda la famille ya zala bien mais yo mobalo zano bien té ya mingi ezaka bongo pour makambo o asali ngai asali bon pour nani et puis femme c'est la rejoint bongo ah je suis bongo mais il y a la seulté au moins kazana té abalité asa a déclaré femme seule. Pour aux ala couple faut déclarer abalité le quoi abalité sa femme seule so so lié ba mbongo moko mbongo so la ngam na celle que pas lié ba mbongo wana pour mon mbongo so lié lelo ngam na c'est pas ça ali mbongo mais ngana lié mbongo na te ngana lié mbongo ni na siècle na ngai donc faut mana tongo na le mbongo pour ba mbongo kana ba na tiali ba paparité kuna moi si so ça la mwana moko femme seule on appelle 900 000 balles au lia par là au futa 50 euros. On fait des 50 euros, tiens à combien? Au sala bakulu, au bien que ça bateau, fait 4 mois, au bien que ça va bailler pour toi. Bah, moi, on ça bon, mais on a parlé ça bon côté. Mais Coco, il y a à mon intérêt naïf. Que non, faut na ça la garçon, bon, il a ça ma cam, n'a bon, n'a bon, mais à l'époque, pas comme bon, il y a tu vas ne 10 ans. Yo, nalobi ya Coco. Coco, nalobi hein. Donc yo, maman limbi ça tout beau ça na. Il y a un bagle. Umune na babo na bomai non na ezo mana mutemati kaso mo tango za ko insister que no yo bo mais au moins te que no il a semblé que no yo no kaka no ngala linga ete ah non oh tala petona woni longini ndinga salakiti po so mo nelo ndi akomi ngamla laksina mafuta kupakola tala msuta ko ba betisa pe to bibisa émission mon basi msuto mona nzela ko mona kitobe okutana masolo kuna sotele bo ah kutu ogegrité solo moko ndi maté mais moi petonga salité bondeni ah Coco pardon 10 ans na mutu makambo solo bato ebikeza vraiment eza acte mobiso ko sepela ngote ceux qui eza vraiment mabi parce que ezo sala biso basi tant mususu valeur kita biso no surtout au commune ba sac moko par rapport à ba oyo bazo sala ba comportement boye na ko pesa conseil ke baninga to bongisa quand même ezali le côté biso basi et puis mibali pe bazana bango pe ko sala mabe mais ngana lobi pareil na lobi côté basi vraiment ce que za bongo to respecter ba to zozana bango eza bien mingi mais Coco na bi ko vanda 10 ans na mutu to koma kota suka émission ngana na baka ko vanda 10 ans c'est pas rien donc ezaki vraiment moi so bozaki ne ce qui les lois qui yo ko souhaiter bonne chance parce que moi nous na kati ngana kabele na mwana ngona kabiye o attention mwana au moins ba image ko tikala ba image ko tikala yo mona biso ah bo comprendre sur makamune za mukili bakabara voiture mbongo na avion na chemise mais nga chona kabi tout le monde a saini na mambo ah mais ngala ko botana ndokite ah mais bo jonde nga ko botana ndokite je crois na début de Sebino makambo yo na sina loba makambo yebi na bisiki na kabela e mwana ati nga tranquille pas benga nga suite nga ko quand même te ya za animé nga za animé na été ya ça changeati na bi yo na répète soit ko benga nga suite a benga nga te boso ngo bokuta na yo na nani comme mobile comme na Noël Serge qui a kuna obare na bomai na bomai petit pampa na bomai al sungu angolais na bomai na boma bango monde sana bana pomna mutu mo bo wa kolimbisa bango te c'est que yo omoni hein yo so banga vi ngakuna ngona banga vite na ngana kufati kapona makambo na kuna mwasi yo lobi yo za mwasi zela so shikona kufa ki mebelo bo to vive ngai bien mais bon ah yo kajeka na kufite pona nini alors kwa kisango mala makambu na bisi batu bapesi ma conseil na okaki voilà na so mundu na bo bango te hein non ba le bango mon absolu on a ba yana ngwa so tala o un jour mon na garçon to te abanga bo pe na oboma na ebita na ngai na préparer lo na sala. Voilà, donc Bisso, Coco c'est là, pardon. Bisso, merci Jean-Paul. Pardon, Coco c'est bon. Merci à toi Jean-Paul Kalamba. Merci. Tu Coco, je crois que mon enveloppe Oyo. Tu sais que Coco y a parce que eza na makambu nga na boyaki parce que fala ya ku na ba voile tout nga na boyaki mais a on a kati je crois bomoni ba photo oyo to tsheli bino wana
na kati awa eza na ba lettre bon lettre ya papa kulutu eza wapi eza na ba lettre oyo ya papa kulutu ezaki nini ye alobaki nini faut pesa ba biloko bona bon ba famille musuka na biso vérité ya ba famille mususu no mona baka ba famille musuka ba famille ko bala tina poto ensemble lettre papa kulutu oyo ba famille musuka ba famille ko bala tina poto donc on nde utaiki sasa yango yo oza facture libala ba famille musuka ko bala ti ngaka ya ire ka kina sala ki na ko bala te ko ba famille moko na ko ba era ndeko ne moko susu Gina prêtre avant na Rouen abota na kisasa mona koma mukolo na 10 ans mobali ne komini Anderson mais babomela mobali ka bota te tala ka ile ko bongo so mkumbola ngoko yokango tala ya ba famille leki ne moko susu landa ça fait mal maman leki ne moko susu charmante o landi poye mama na bango kufa mama azala ka abota leki charmante abota bana kate libale za leki ashuka belbisha kana ozwa zemili banda na kisasa mwana poto. Voilà. Voilà. Et ma famille sur au compte à rater. Au compte au luki ba problème. Ngai ka yebe grec na kana compte la famille fait pas na kota. Teme koko siko. Koko no mondo lo bana ngai na. Misi ngai mbangu. Koko siko lo mususu ngani ngana lo bana ngai o rectifier muke eza bana njili nyosu te eza tamsusu yo kutana libaku ya mabe. Nde esali bongo alors kokonda no bana njili nyosu te eza. Nga mère Alek nga pas fa na njili. Mère Alek n'a pas fait un jid mais balek n'a ya bana mère Alek balek ba bala bana fina bango bien parce que na biloko on a té et là avec musu bazala bana jim super bien bazali bana jim susu bazala bien na ba oto na bango ba bala bazala bien ya ka comme éducation bango so ya ke le papa bango ki poto avant bala ba na éducation te na kin ba ka ba ndumba voilà donc bima kutu na kamanda papa bango na poto wana fait ça maman na ba mutepsa mafu si la biki moi si nao abimana papa sabu wana zolukela wana lukela ka mwana nga susu ke moi si nao to longona na âge à 13 ans na kisasa na âge à 15 ans abimana papa moi muluba na kimi bo bal sanga mutu mo on a produit fini produit pourri baba singa produit pourri anjili no produit kufati na so na monika moi choque produit pourri fou. Voilà, je crois que Tobito Bando continuer Togo Lalawa. Donc émission Ezali émission moko c'est une émission éducative tout ça là qui est juste pour na deuxième partie na Ezali. Na wala ba preuve vous soit danger good. Na expliquer on a mona. Na mona makambo belé sur je baté. Le bata moko. Te kobana ndumba. Kobana ndumbe ya fua. Hein, oui c'est ba jogo ba ke koboa yo pasi ndumba paka juma aneka mwasa paka juma ngani na yebaite apna ndumba paka juma ona zangine na pale ndumba paka veuillez nous comprendre bo comprendre bisomoni et montam susu c'est krandenge ndeko zoloba mais vraiment eza makambo eza très sérieux eza makambo yo bato belé pe ba risque ba vina bango na poto to mona ka maladie mo benga ngo AVC bino banda biso libanda. Donc vraiment conseil ezara ke bandeko na biso to lingana na ndinga solo moni koko eloko bomiye alingaki azaki na mawa alingi mwasi pona mawa yango moni esukeli koko koko lo basuka zani ni poto sisa intervention sur le basuka zani message ni yebisa mwasi ndeko mwasi olanda biso et puis ba nyoso balanda biso na oboma yo na mobali na yo nga zala na temika na oboma yo so na bomi ote na ovive na nga bien te faut zala te nga na zala ngaba kanga nga ke na prison na ndimna ke na prison yo zala te bo zala biote mais otika no mwasi no ozusika m'en fous nga mo ki faut zala te nabika ke ye ba ngona jo fo ba zala te fo ba nga ba bo manga ko ba rater ngai est-ce na bete no le solo yo bo mo na zana ngo jana sabino hein pour na bo nyango te bo tanga pe ba français oyo ali ba commune ya centre hein hospitalière hein bon en tout cas il y a autant gaga na uta likolo na 2013 avant tobota na 11e étage na kweya na bukana 5 côtes te bolingo te luka 5 côtes cassées 2 poumons perforés te na zabo na wala ksabna boko tanga hein mais aso ça bêtise la parler moi je ça bipona bolingo yo so yango hein les premiers 3 mois 2013 hein shit de sa hauteur là suite à malé tout n'a pas nani wana moi sina ndaku yo ke musala que moi ça bêtise
Nga la cause na bino beauté nga fa na kufa. Nga na fa na kufa maintenant immortel. Na hôtel iko na 11e étage na koya 5 côtes. So otango komona o dossier nanga. E bukana 5 côtes e bukana pour mo mibale toboki. Sikoyo fo mbila abik sa vie na ngai. Bambila ba joanga na ba pompier ba komoke na nga mbangu fo mona mbangu wana na Corbeil ba kena na hôpital mo basala si ba kotinga te kuta mulongo ebele mena comprendre te mbila na ti ba ange nzambe ba ye na nga likambo ayebi pe ba tutu quartier ba yebi a tu na setulu ba yebi pe famille na nga pe yebi pe famille pe yebi pe na koya na bukana ba kena nga ba kotsanga mba mo papa ba komo ba mo ande scanner ba obike bano bendanga makila nezo bima o comprendre na risque vie moni na zabo so bali mo sandoki arobo mayo Europe na mission pas okufa mais ngane na kufite obike comment na 1h du matin papa opération Sili mona ilo mo ezate naza bien babiki mikuwa ya élastique ya côté uzonga papa na vanda na tongo na 6e 5 docteurs ba côté là na kata chambre na ngai ba ta ba pembe oh yebisa biso yo science nous salaka ngabisa sini oh quelle science que tu pratiques nga pas na français même non c'est que franchement l'inga émotion tu là ngabi mais quelle science non bon bah comment c'était lenga toi tu fais les sekai tu fais les roche-croix tu fais les maïkari tu fais sakamuni tu fais talisman ngabi moi je sais que Jésus je connais que Jésus Christ babi assisté comme ça garder ton Jésus parce que mukuwa eyaki pembeni et tout à mutema na à 2 cm donc mukuwa moko côte yaki à 2 cm et puis ce qui tout est cas et frolaka cœur na ufi voilà je crois que Tokomi voilà merci Coco nani aboma maman et Marie alia maman et Marie maman Marie. Pour comprendre de Coco, je crois que comme la souka, vous allez voir même facture Yaliba là, Tozana Wawa, invitation Yaliba là, Tozana Wawa. Donc, Tokomi na biso na souka, de rester branché sur Kleboa. Gisèle Salade des annonces et émissions. Avuta de kinaye, avuta baya nae donc bazala ba bongate, fiam ta sala makambu, andoki. Na comprendre. Voilà, donc Tozo Coco encore émission Mobimba. Voilà. Émission na biso et continue on est première partie au Coco lobi pour mamba la biso eza ebele mais pour na lelo bandeko vraiment toujours de la réaction na bino na lisolo oyo boyoki vraiment voilà oyo bino boloba pour na Coco parce que azana kanda alobi ki roboma bango mais biso toujours de la bino kaka o bino boloba j'espère que esungande comme ça Coco botika toujours branché na Kleboa.com et Zaki Papi Gen et Gisèle Oumba Diamant avec Coco Katundi. À très bientôt. Ciao. Bon, vraiment pour l'anga, l'isolo frère n'anga Coco Nato Yoka, ça m'a vraiment choqué, ça m'a bouleversé la tête. Et vu les circonstances de l'Europe au Tokutani, de Babagar, pour deux lycée Boussangani, moi personnellement, la leçon dans vie par rapport à ce que mon frère Coco a vécu pendant 10 ans. Je ne pourrais pas m'hazarder à s'engager dans n'importe quelle famille. Donc je préfère vraiment, comme on dit ici, les bourges s'aimeraient entre les bourgeois, les pauvres entre les pauvres. Parce qu'au moins il y aura une différence. Dans le quartier bizarre, non. Donc je veux vraiment changer dans quelle famille la fille sort, et puis une famille connaît Dieu, et puis une famille va dans ma manière, va savoir, éducation. Donc il y a une famille morotée, désordre, papa ça, non. Là je préfère au moins rester célibataire, parce que même Jésus qui ne s'est pas balarraté, mais Azan Lola. Donc c'est ça mon conseil. Ouais, donc salina nous na ba maman nyonso surtout ba maman où venant donc veut dire pendant qui monter malamu vraiment de on a biso les solo à lobby moi choc muké mais mon comportement va changer ça va bien pour toté tous on a vraiment un sujet pendant Afrique maman trop ma puta moi respect on a papa ça va bien ouais vraiment un sujet on a ngapé ça vraiment choc pour nos amours mobali. Non, il y a des circonstances. Coxis, coxon, à pied, à Kati. Des gars, bêta. Tant l'histoire, on est bandit, on a yebi. On a un peu de sous qui a yebi, mais concernant PC Kaka, Azandé fort. Aza vraiment mobali. Amitié à la place, il y a papa. Pour moi, on a zali quoi. Babi, singa famille.
katanaka ebendanaka mekatanaka te ndeka masolongo elobamaka mai so esopani tozongisa yango te ezalaki eloko moko ezali da destin ya nzambe nzambe alingaki aleka wana fi wana aleka na nzela ya coq sisa afungole banzela po fi wana mpe azwa mapapu mais tant que aza mpe kaka mwana nzambe alimbisa ye. Bonsoir à tous les mamans et tous les papas, vraiment. Je vous aime beaucoup par la grâce de Dieu. Conseil Zara mon connaît ba frère na bato loba. Donc toujours amener na authenticité. Parce que uta poto ba parce que même la Bible nous dit une bonne femme c'est une femme qui bâtit sa maison. Donc femme au mot détruire maison déjà donc photo tena aimo spirituel mais nous sommes tombés mais conseil Zara mon ba maman les mots binom de bopeza ba ke rappeur ce bomi ko tia sur moi mbeli mo kokoso moni qui déstabiliser vie familiale na bana conseil Zara moko que binom de bo support ya famille bo simba père na famille pour que Nzambe a réalisé promesse na yo za ina envers famille wana. Bonsoir, bonsoir. Je vais juste rajouter ainsi donc pour mon frère qui est juste à côté de moi. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de trouver une femme bien. Pour mes frères et amis ou connaissances, en tout cas, il faut choisir une femme bien. Parce qu'on ne badine pas avec l'amour. C'est vraiment une chose très importante dans la vie, de trouver une femme bien. Parce que c'est avec elle que tu vas finir ta vie. Donc, on a Lyon, la route de Vienne. J'ai Bissou na Bissou. Ça dit, maman Rolia, maman Romela. Ah, nous y a que c'est arrivé là. On est tranquille. Donc, tranquillité, ça va aller. Ça dit, devant nous, va vite. Ah, Bissou na Bissou. Pas Bissou na Bissou. Je sais Bissou na Bissou. Donc, donc, tout en exotique, Bissou na Bissou. Pas bien na Bissou si. Donc, après, pour travailler, semaine, mon bureau, on va stress. Ah, il pas bien na Bissou si, Bissou na Bissou. Dans la carte à Lyon, la route de Vienne, il pas bien si exotique, Bissou na Bissou. Donc, tu vas pas la Bissou na Bissou. Vidéo, photo, image. Ah, tu as Kenya. Autant na kata biso na biso chez Sims. Donc awa soko est toujours solution zala. Biso na biso. Ngayo yo. Ndenge bolo kaka, ndenge bomona ya trop. Ngayo moko yo. Donc awa tozali les exotiques. Totekala biloko ya mboka oyo nyonso na posa biloko nyonso ya mboka. Soko ye awa en tout cas okozanga kozwa eloko na yo te. Accueil eza chaleureux, donc wana eza ya makila, en tout cas masolo eza bien. Donc soki okomi na Lyon tuni biso na biso toza na 47 route de Vienne, Lyon 7e, tram T2, station route de Vienne. Donc soki okomi osali mwa crochet na l'exotique osala bien mpona masolo. Voilà on koyebisa bino yango wana. Donc komona te bilili ya ndako epuis na makambo mosusu tozozela bino maboko polele boya ebele toza wana mpona bino mpe boza mpona biso tozali kozela bino maboko ya kofungama. Merci.